Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Il n'y a pas de dire. Bon, ça fait que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Salut Nabandeko nyonso bozona na biso partout dans le monde entier. Jericho Betox na bino yeyo 207 mwana mobali wa bendaka beauté beauté deuxième république chaque Congo ya bato ya maboke. Merci beaucoup bozona na biso partout et sika bozali surtout na chaîne na bino Elengi na biso TV. On a besoin bino bo s'abonner pour eza propre effort na ngai. Ya ngai moko tozo bunda na malembe avec 3150 abonnés. Bon ça l'effort to comme ata 5000 et ko ça la bien pour ngana nga moto. Ya vérité. J'espère que bon s'abonner na chaîne Oyo ya ngai na saila bino pour epesa rabino ba news Oyo ezole ka précisément na Congo RDC. Alors na plateau na nga déjà bozo mona nazala bandeko. Ce sont des artistes Oyo to lukaka to sala bango ba sujet Oyo bino bandeko nyoso poto Oyo bo mesana ko komela biso ko benga biso makambo ezole ka partout na monde et surtout na ba couple ndenge kaka ndenge vandela bango ezalaka ba misusu bazoyo kanate ba misusu boye na boye désormais bolanda émission masolo ya mikolo présenté par bana basi o nyoso ba no présenter lelo na salika intérim Jericho Betox ko bando sala nyoso tout mais moi rigueur continue na musala na Elengi na biso TV pour muto simba micro il faut avoir bonne formation pour benga biso ba chronique tité. Donc c'est un peu ça. Alors merci beaucoup na star yo mona mobali oya mwindo ya Lox. Donc azo sala musala. Lelo nazana bandeko nanga awa bozo mona bien. Nazana Pati Betox oya zali na groupe Sina qui a président Caleb na pesi mbote belé. Nazana Champagne masanga ya talo oya zali na groupe ya Yala. Papa nanga masum de blendé mbote ebelé et puis nazana maman présidente. Il y a groupe Océan d'Afrique, Tendresse Dibinga, Mwana Muluba, Loketo Peto Pete, Miss Aquarium, Tala Meko Simbate. Donc, tous en awa. Lelo na sujet, on a bon, c'est bino, toko partager na bango, à complicité na bino, to yebanano, même bino na bapoto, est-ce que likam, oh, sujet, to lobela lelo, est-ce que eza malam, to na Kinshasa awa. Moi, si oyo aza marié, tant que on va marier, oyo mobali déjà accueilli na yo na civil, akei na ona religieux et puis akei na ona famille oyo balatisio alliance. Est-ce que moi si wana akoki ko tambola na mwana mwasi oyo abalate bazala lokola ba camarade? Voilà, to ko partager lelo idée wana. Est-ce que za malabu to za mabe? Est-ce que bakoki ko zala pe to bakoki ko zala te? Merci beaucoup na Freddy Chibango ba bisi mozongia. Na ebi ke to ko mona na Freddy Chibango wako to Agetrad et puis Mam Marie Mbouyamba la patrona na pesio bambote belé na soki maman ko pesa mbote na Tendresse Dibinga ma présidente boni malam qui tourne Elengi Jericho Betox 207 boté deuxième république c'est tendance la sirène azana bino to panza teke to lobelela donc voilà c'est ça. Voilà, merci beaucoup les tozana Champagne masanga talo on a présenté bino déjà y pas azana na sima stage ezoko banano bientôt bon mona simba pe micro. Ah bah no tolobi mikolo ba CG ozala likamo bezo déranger na poto partout wapi ozali komela biso to kosala ngo CG to ko débattre pe to ko sunga oso ko lingi to peso idée. Donc parmi bato ba ozala na Elengi na biso TV Champagne ozala on va nous monter na micro Champagne boni bien pas géré. En tout cas, na sepeli makasi ndenge koyambinga na kati plateau. En tout cas, na esengo makasi, esengo mo ya dégâts. Voilà. Talaka yomoko. Voilà. Alors merci beaucoup Pati Betox. Bonne santé. Ouais, ça va en tout cas. Ravi, il y a Mbali Bossona dans la plateau na yo. Donc surtout il y a ba CG. Surtout il y a ba CG et Nazoï Bandenga vous exprimer vos sentiments dans la tête. En tout cas, vraiment, santé, c'est bon. C'est bon, merci. Voilà. Et il y a les bosses de l'ingate, bah santé pour Mboka, Ngopé, Yabiso, Lilo, la Mouki Malam, la Mouki Boy. Merci beaucoup, na JC Kanou. Merci beaucoup, na la patronne Marie Mbouyamba. Déjà, Star, il y a une technique. Il faut beaucoup, on a quoi sponsor officiel, c'est Marie Mbouyamba. Pour toi, on a un sponsor. Bateau peut bolingi basa il a mis nos publicité, bolingi basa il a mis nos publicité ma maison, marambutu. Pour contacter un numéro où il y a Jericho Betox.
bako tokosalela bino musalana toke na sujet na biso to banana na la sirène mwasi ya libala na mwasi oyo nano abala te est-ce que bakoki kotambola nzela moko to pe bazala ba camarade oh pas j'ai pas nité il y a problème te pour il faut ba ça ka ninga parce que neti ka na célibataire moninga nga bala mais si on a quoi envier ye non avec fortifier on va force ma courage pour un jour donc ma femme mariée pour entendre moninga ne vous ça moninga ya péché ouais non normal pour na attendre ça sereine ya non normal pour na yo eza non normal mwasi ya libala na mwasi oyo ya bala te batambola na bango bazala na bango oui est normal parce que tout ça va être humain c'est normal différence c'est ça pour y a la alliance on a la tité donc on peut la traka donc ils ont un problème ti voilà ah déjà si j'ai bandit déjà tokotoka na sauter dans champagne muké pour na zona nous mobali pourtant on a vu moi si il faut na zapper mobali to ka réaction après to ko zonga na champagne parti Kobetox moi si libala na moi si abalati basa la ba camarade to pe batamola nzela moko papa na ngai Jerry Kobetox pour na marché monter Nzamba sungi ngai na bali na vana mwasi na ndako on est encore jeune automatiquement après mariage yona ba kninga no ba célibataire vous se séparez yo kalikam vous se séparez tout n'anga po anini to ba gente donc peut-être tina bala mwasi na kutana na boîte ah oui que fille na sepeli na ye na soka pour na loyenge ya masanga na milaka peut-être yepe andimaki na suna se loyenge ya masanga mais to la na ye na idée que na tongo to kabona ça la ba vina continue ba vina ngapena continuer ngai mais na mona za na mo idée bien il pas comprendre na za idée bien na ça nini na proposer un mariage tant wandimi c'est que il faut atika ko tambola na ba ono ba balite pour ba remettre sous nzela ya place na zuela kai donc pour azonga kuna na boîte de nuit pour azonga na se ya loyengete aluka ba ngapelo kwa na bali seke na apela baninga ngo basi babala automatiquement basi ya baninga ngo babala wana nde bakoyi baninga na ye wana batika na boîte baluka baninga na bango ba boîte de nuit ça bon on tozoka siko awa la sirène lobby eza na problème te muninga na kotambola na ye a fortifier ye a pe jour ye pe abala yebisangai ozakino n'est-ce pas maman pasteur nini oso mona va na bar ata na terrasse na baninga ba prémisse yazo mela ta fanta oso mona je ne crois pas tu ne crois pas c'est que so moi sur bali ozadi na mutu ozo landela vie na yo donc le quoi ngana lingi ovanda suna basi ya ba célibataire te poison so ndila ba ya lo yengete so mbal mabe maman mbal mabe na ndeni ukabola mosna bato on mbal mabe ukabala ngate mosna za do ukabola mosna ba relation alors que c'est pas bien il faut être sûr de toi après tout nous sommes na moi so ta balatende mosna za pécheur Tony et ça bon hôtel en raison tes papa aux dans les argumenter ça la clair c'est que yo so bali moi si moi ça va faire avec so baninga no ba non marié voilà to pe misana bino muke to ke na champagne to ka idée na ye awa déjà balobi eza mabete ko tambola na mwasi oyo abala oyo abala te batambola awa parti Kobetox salobi non ye il faut otika banzela wana champagne ozolo bani bon merci pas gérer pour la parole pour na ngai na ina ça comme différence moi ya muke kaka kotambola moi so za célibataire na moi so za marié normalement bakoyi kotambola ti ah bon mais moi so za célibataire follow people comme marié azape na posa ya koyeba moi likabo boko bozo mayeli un jour so ka bali ko célibataire ko so na femme mariée ce n'est que normal aye pas yiba moi mayeli mais on comme ki kotambola kanaye basi la ni ba parcours on ngi na za contre yango moi en tout cas maman place wana moi je suis derrière toi je t'appuie na appuie idée na yo pourquoi pour tango yo obali okomina mbali no ndako fille wana asa peut-être na idée ma cantine au scolaire radio ya robonga ma pop ma 18h abima parce que yo nanga itoza la intimité sous pour ni pour ngai na mobile nanga olingate yo ozana libre de faire tout ce que tu veux faire au quoi qui nous pour la place wana ba parents ba yebi non na nenga mabete ba parents peut to ko sebo makambuté avec non te nenga zaona elle est déjà assez grande
na tongo yebi mutabisa mbongo mapa yebi mutabisa mbongo bolu kata iloko bolamba donc so la libanda papa ko yoka mutema pasi maman ko yoka mutema pasi mais moi ba gangela yo ezate ce n'est pas le cas na monte aussi à Bali jamais salutation toboyate ou ta qui peut se place ni boyeti ou l'équipe na ndaku s'il y a à manger on te donne s'il y a à boire on te sert mais beaucoup temps bloqué wapi jamais. Voilà, l'émission, tout ça, on va couper sa conseil. J'espère que Tendresse, la sirène, au lobby, Aroki Kotambo, na bango, qui bande ko PCO, argument na bango, ba lobby eza archi faux. Moi si oyo abala, jamais Aroki Kotambo na moi si oyo abala était pour peut-être beaucoup se retrouver na bar. Pourquoi se retrouver place au moment où mobile dans la poste na monter que quelque part ils ont créé des difficultés na couple oyo so bali déjà. Non répondre papa j'ai dans un cas na papa il y a parti à lobby awa il y a parti à ce exemple moi pendant na mon est trop primaire que ceux qui moi c'est na boîte non il y a l'auté tout d'abord net nga tendresse na ça naza maîtresse à vie nanga nazo ba décision selon nga moninga ko diriger kengati ceux qui le longa na moninga nanga parce que nga bonaza moninga be babala mais ça ndoko libala on a façon de se comporter ça ba qualité ba se babalati non que na musika tanzania rotanga pe comme camarade nanga ngo te kotanga te nazaki na moninga moto za ko zala na ye aza moi ya zo nzambe pese chance ya kobala liboso na biso abala pe aza mpa on est na mbali na limité mwana mwasi wana malgré ça ndako libala azo kenda ko trichaka nga oyo célibataire oyo bomoni mwasa masumu d'après ya parti nga au contraire na au conseiller mais ndako libala on est soit disant mwasi libala bana mususu aboti kuna baza bana ya mobali wana te oh là 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 ngai célibataire on a pesa ka conseil parce que wana c'est jour mobali oye ba vérité akomona nga mabeto amona nga malamu amona nga toujours malamu parce que na pesa conseil mais hier azo pesa argument ça ils a vraiment te abi abalaka ezalaka choix na été mobali te forcer ya bala mobali te forcer ke ba bala na non non maman asala ngona sentiment pona aboyi que réputation famille parce que botaka bango basi et azui moi opportunité on a linga kité asala ki ngoka pona ko sala kutabina ndako alibala azomona spécialisate oh mais aboti bana 4 pardon bana 4 2 heures Joanna ti si boye bisanga wana za mwasa libala to mwasa ibala boye bisanga na yoka na olika mama Tendresse koyoka okoloba ndengwana omoni tolobailo moko bo moni nzambe tsala mukilio akomate ha nzamba sala mukilio akomate wana ndeko nanga Jiri Kobetox so yambinga mto ebisangelo ko nanga bisolo ko argument nangai na yebike za fort eza PTT yoko ebisanga ikeno mobali ozaka na ye 2 fois 3 fois okende na bakwe moko boye nana bobala na gite 2 fois 3 fois okende kwa moko kuta kina camarade na ye wana kaka okuta na 3 fois okuta ye na basi et puis ça la même fille te ba changer a changer ka basi camarade na ye wana kama takuva kai na motema ya mwasi ngana yebi est-ce que camarade na kuva kana yule bo solo les sous répondre ngana pour on a pas argument ils a faible ngai na yebi o se place na camarade na wana te pour la nini pour okuta na Chantal kamana na zalaka oyo okuti na Bernadette kamana okuta bomba na chambre na ye akotela kai me okangi bango oyo Alexis okuti na Francine camarade na ye kaka wana mutabomba kai yo se plan kamana na wana non c'est pas kamana te c'est kamana na sala mabe amela nzela mabe mais c'est dans kamana mabe te non parce que pourquoi tu obinini qui se semble se ressemble ceux qui n'ont le temps dans artiste et comédienne boy so tel entourage dans ba collègue nanga parce que tout le monde soit aux zones sur la musala kasi moi ça libala pe faut la tourage la tourage basa mabala mais basa mabala tout baza na bon comportement té tout ça la clair ko papa mais tout ça pose attendre ka conforme mala combo libala quand on combo libala ils ont un problème c'est ce que bizaleli ceux qui moi sont dans moi na nyoka ato bali otro longola mona nyoka te azala ka mona nyoka vomi linga mwasi azala ki mbinzo abongwani papillon na sens nini to azala ki mbinzo to ko ba papillon a changer pe na commencer à venir quoi azala na bizali mabe atiki bizali nyoso azongi na bizali mususu a changer donc azu nouvelle personnalité exacte que yozu mwasi azali nyoka
akoli na nyoka changer kaka poso abenga mka nyoka non wana sele loko to loko kwa bolena batu ondeye batu ba beso kontende mtu aza mu mabe papa comme mutu ko bebe za conscience na ye avant yo linga yo kutena ba relation wana elle est mieux placée il faut choisir ma relation ils ont mon bien sur mon bien tu vas c'est faut ta relation c'est bien si sa relation c'est bien à quoi sert que pexer nengi voilà yo kangana likamna ina loba yo peut-être eloko yo salo pasi pour azolo bani ke moi c'est libala jamais akoki ko solola to ko tambola na moi c'est mais en réalité so totali bien bato bazo bébé ça basa mabala eza ba célibataire kuna ni ngana yebi amina nga moko azaki marié femme mariée ba bala pena légitimement voilà azeko tambola camarade moko azaki na balité moi c'est na linga libala ni makasi et ko koma certain moment mobali alingo musala quand dit to yamba ba camarade boy azaki abala na été aoya na ndako bali et comme 18h et moi na mama nga na mona benda na nga na kina nga boîte et libala mulunge nga na bena obala mikolo te nga funa kezo mu pepe na nga libanda na kutana ba shida ba $1000 lelo koyoka lobi akoyoka lobi maloba wana ezobala na shock ya mobali alongwaki musala voilà maloba na ezobala na mpiaka ya mobali sikoyo azomona ke mobali na ngai azomona ke mobali na ngai azomema sumbongo te mais camarade na ngai azobitanga masolo ba mibali libanda donc ngai pe fona sa nini na bana ko bima libanda moi si wana marié moi c'est na marié siko soki azali na camarade moko o aza marié anyaki jamais bana obeteli masolo bongo tu penses que marié to azali célibataire abebisi marié tellement abandi koti mama be po muto aza marié jamais copier eza ba fille belé ndeza boye baza ba fille libabe mabale yaka na ngota moni mo fille moko bya mukina alliance na wana nga pena na obana nga leo tenga tali baye le ba le tulo bina obala wana liku eza ko tula ndimte sala bo wana ngota ozo ka kongo ozo muleke singa na bala ki avant singa na bima na ngai omoni eza mundo mabe makasi moi c'est libala aza obligé ko tambola na moi so aza ya libala moi so aza marié aza obligé ko pesa on a balité conseil et non pas na ko fréquenter na ya ba tambola kana ensemble c'est pratiquement impossible so que pour la solo la pour la toli na ndimi mais pour la ko tambola ba sala ba out ensemble ba kenda ba camarade jamais ko quitter champagne zela kona toli ya nini yo bali to pesa ngana bali non oya bali mama zela ba pesa catholique qui parate pardon maman ba pesa catholique qui para nango te pa ko nani mama na biso champagne na lobi compétence pardon na yebi ke yindi mama biso champagne na lobi oya bala nda ko pesa oya bala te toli jamais oya bala te pesa oya jamais oya o champagne na lobi wana eza archi faux parce que ko pesa toli ça dépend ya mutu ngata na balité na conserver ba couple msuzi baza ba marié ba beba ni pe ba polisi mais maman ba deux ça dépend moi ni tout est tout en éducation ya ndako ya mutu maman tendresse neti boza papa ngane lelo na zabo so nakutana bana zo ba pesa bala ngana boya te avant na bala na ngata na fona na tala na mobala ngasi ka kokina presque sur 100% so kila na 80% donc c'est bon fait bala na boya ngote peso na banga ba ngata lelo na zabo so lelo ngana bali na bomali bala te parce que na uti libanda na côte na mabena malamu je vais assumer tu vois voilà maman champagne pardon zila papa Jerry Kobetox voilà yo muto yembi biso voilà yo ndezo poser biso ba question oyo sala ba débat oyo voilà mais limbisa ngai na tenga mamukie na ngina tenga mamukie yo pesa biso no yanu na oyo zo créer biso ba problème aussi on a célibataire na parrain ton marraine jamais de wana bato bazotala biso bapesa réponse bon sikoyo nga na sina bali na zo célibataire pesa conseil ne denini parrain na zo ki on a l'air de mariage civil c'est que bébé sur la bouteille par exemple c'est là papa nani yoka nga mama le panko le pan nga na balité mais locataire na nga baza ba marié ou ba nouveau mari ba marié bazo bunda kuna comme na jalousie mobala tricher so tena nga na biki na nga célibataire tena balate ba bo malibala mona mwasa bata kenda tske mobali wana le na vanda peka bona ke ko posa ta tolité fona za ka mari ou parrain boni boye ko papa te wana selma be ona be voilà na biki yindi star to ke na moi muketo souffler moi muke na plateau oyo to mena moi ba mai to sala moi ba nini pour désormais mission ko ma boye voilà to ke na moi transition to pe maman muke bon to songa juste après. Merci beaucoup, j'espère que tu sais la transition dans Star dans machine kuna et j'espère que ça li baby nzinga moi ça pembe bala moi ça pembe mon éclairage na mbetu donc Kito Quattro et ça lui plaisir. Merci beaucoup na JCK nous merci beaucoup na zo bandela sponsor officiel c'est Mamayas
Jerry Kobetos la vérité pardon. Mais c'est maman c'est la pembe. C'est maman c'est moi la pembe. Motema Jansi Mayas. Bozo boto la ngadi banga nga c'est maman Mayas motema Jansi Mayas Chico Luango nani lisusu basé Sylvie producteur notre producteur Nzoko. Notre producteur Nzoko vraiment na olela papa. Merci beaucoup. Alors sikoyo to bande to yesu qu'on a deuxième partie émission na biso. Ngai na tuna question bato bazomi tuna pe libanda kuna ne bazota la biso. Lelo mwasi ya libala atambola na mwasi ya o baba abalate eza mabe ndenge lobami tendresse pe lobi eza pona ye eza problème te basa mabala mususu pe bazakala bano ba comportement bien. Siko poto batela mabala surtout bande kona biso poto tozoloba. Ko bala ezaka pona mbala moko après boka bonati. Mabala ezokabona makasi. Toli to pesa bande ko ba wala na biso toli ya malamu. Tobimisi mwasi oya bala te satana te. Tobimisi pe oya bala angelu te. Mais to lingi to bongisa esika o mabezali. Sikoyo po ba divorce ezalaka te na makam oyo ke mwasi na ngai po nga na monaka. Na bisa bino no lisolo moko nga na monaka ezaka o mona na biso na kifiança ikaka bo lingi fi moko boye. Yo lingi ozo lingo façonner comme c'est ndenge na yo. Obisi na zo sepena ba camarade no oyo te. O kontaki nga na bango. Okabwanga na bango te quelque part pe et ça la bien dit au monde peut rater nzoku likola likelele lem sou camarade na zane likelele mobali no za nzoku o rater yango donc to bongisa na place wana papa Jerry Kobetox tant obeti likago obeti li solo ndengwana na raisonner ndeko na ngai ya moi ça na poto double nationalité nana la sédoise a tout na question alobi na ngabi artiste Kobetox, j'ai une question à te poser. Là, je suis là, Abi. Pourquoi est-ce qu'après le mariage, l'homme peut encore mettre ses costumes, mais la femme ne mettra plus jamais sa robe de mariage? Donc, il a dit, tant que moi, c'est assis à Bali, automatiquement, a changé d'identité. Donc, moi, si au Bali, Aza est un intérêt mon côté, il y a autant de moi si Aza célibataire. Quel que soit Nengeni, la taza est bien Nengeni, maman tendresse à l'autre. Quel que soit Nengeni. Est-ce que vous avez que maman tendresse Nengeni Azawana, Aza PDG, na société Mokoboy. Na ba qualité na nyonso. Na ba niveau d'étude na ye, na kitoko na ye na ilateli na ye. Aïe ka musala na ba test en soit leki. Mais le quoi na sina koisa maki. Obi ki makumni ye, we na sima. Omoni en tout cas, musala les a pas si mais pose musala, il faut. On a ça on marié. Obi ki comme rabongo. Mais pona nini ba insista ka mwana mobali moko songa comme cadre moko munene na société ba exige ka il faut abala. Est-ce que ce que moi ndengona ke moi si moko boye angé so mbali si mbali ke pona zono musala il faut okoma mbali nanga. Non, tu ngane tinga personnellement na yo kangote. Tu boye te gros salama déjà. Mais ngai non na yo kananga ngote. C'est que ba idée ya mabe oyo basi mbala bakoma nango e utaka wapi? E utaka kaka na babi yoka basi oyo basala ka loyingi na balabala. Basi oyo bakendaka ke o moi si moko boye oza mari au continue mutualité au continue musique na idée nini na musique mon abo président na bino abalate question na bino mêmement vice-présidente idem mutobalate yo koti kuna uza femme mariée donc il faut côté la musique oyo babala musique oyo babala ezalaka te soit vous savez musique mozaka non neti boko vie de couple biso ba marié tout kutana na musique moko boye to s'entraider entre nous oui moi c'est bala autant moi c'est balate ata mukolo moko te neti ngai en tout cas maman tendresse limbisa ngai soki oko intervenir biloko ndingo na moi vraiment je suis désolé non qui intervention moko lobia et soki basangani bango na bango vie de couple bakolingana eza bongo oyebi yango te ezaka moi ça va mana oyo moi ça on a mobala ba mana oyo pas pratiquer quelque part na monde ozo biso ba célibataire ndé to za ba batoma sumo to ba follow to bazanga ti o to pe exemple mo awa ceux qui na bureau pour na ngande ba lo makambo bande boyi ba homme marié oyo ba bala
baza baninga te homme marié ba célibataire faut le phrase no bongo bongo c'est des phrases no bongo donc il faut comme un bongo oui faut le parce que ndé ba balinde bino ndé bokena kolinga basi moto ya musala onga hôtel droit de cuisse toujours droit de cuisse pourquoi biso na basi eza normal na bino c'est pas normal bino boko ça ma pona biso pas biso basi bon na habité eza moins rare donc c'est 100% mon bal le grand la fiaz audace à tel misel ça à nos draguer non toujours cabino ozoka bino ne bibali bozambe il faut le bango boyer biso ba homme marié tota bon bibali oyo baza ba et biso tota bibali oyo baza ba marié té mais biso ba fille ba femme boy eza non biso ba to best même ça na raté maman oui voilà pardon yo yebi sangai tendresse la sirène yebi sangai moi on bani so mona ke luka musala na bureau la ti bras cassé na kilote. Peut-être une défi ta roula tango tise. Bilo siko est-ce que ministre peut être une défi? Peut-être une défi. Na ta complet jupe na veste nango na ta non côté. Vous faites ça. Yo fait on comme ça check kabelo tia wa. Mutolo libanda. Na ba piercing de ngwana. Jamais. Yo kana bisao. Mutu mwasi nyonso pona ko lula ezaka fatelo kwa mkusete. Na bisonga ndeta na sala constat. So na ti maputa. Na ti baya. Na kangi su puta mso mutu. Na simbi sac. N'abisa on a un dérangement par jour bason de compter attendez ça c'est un peu de ganga ndela voilà par rapport à mon cousin donc quand ça té ceux qui tendent c'est comme ça na bureau na tiki mutolo libanda na personne peut partir pas dire partir quoi non c'est archi faux merci beaucoup comment kenachit comment signaler biso Andrés pona nini yo oya comme ça otangi ba classe na yo aussi ba classe na yo oza sûr na mutu na yo tina kelo comme ça Nzambe sunganga ipona tanga ba classe na kilo comme ça là oye olati loko awa yonde studio yo oki yo aussi ba classe na yo ba la ta bongo ne pas ba marié té ba mi papa ngana marié maman pardon ngana marié moi c'est dans comme ça na permettre moi sinanga sala est-ce que non peut non ça moi sinanga telo comme kusi kilo comme ça là voilà, on est déjà à la fin. Voilà, merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre émission. Émission s'appelle Sibino Makasi. Ceux qui vont s'appeler Nango Makasi, bon comme la biso, na email wana na compte na biso, bon comme la biso vraiment. Surtout na compte Facebook nanga Jerry Kamiende, Jerry ya G, ya JT, Jerry G E R mi balé Y. Kamiende donc beaucoup melanga et puis bon ben na numéro oyo pour to continuer débat oyo est-ce que moi si ya libala oya bala na oya bala te bakoki kozala ba camarade ba tambola elongo j'espère que tout ça il bino awa boyoki yango nazo déjà ba mot de la fin na émission na biso maman nanga tendresse solo binini mot de la fin nanga ezaki que camaraderie à moi si alibala na moi si azano marié et ça nango défauté ils ont m'habité il suffit kaka ceux bas ba pesa na ba conseil bien ba ko vendre bango et puis surtout na moi la femme qui craindait c'est tout un peu barono du moi si malamu mbote nanga ya osamba kututé na producteur yanga mon producteur à moi Otis Nzoko à bientôt à Kinshasa soyez le bienvenu dans Zela Otis Nzoko et quand vous êtes ratakate Fema Mayef côté magency Mayef on a ratakate numéro n'angezali plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 compte Facebook n'angeza tendresse dibinga et puis na ba fan nanga tout balelanga merci beaucoup nous avons déjà champagne mot de la fin de ma sauce n'enga tout cas na 2 minutes kuna merci pas Jerry pour la mot de la fin n'angeza ke moi c'est libala na moi ça célibataire bako ko tambola té voilà aux la relation na moi soit célibataire ce n'est pas mal mais ko tambola ndé ngana boyi voilà bambote na yo bambote na ngana pesi pas tante chérie tante na linga yo minga partir à Belgique Eden Toul na pesi bambote belé na pesi à porte à bois l'église nouvelle génération de nouvelle Jérusalem mbote na pesi papa na Jean-François Mikele bambote passe à zali gros bisous na leur fort voilà hier aza déjà présentatrice moi tous ebele zate poto to pesa ba paya hier aza mon payate. Bien, merci. Mot de la fin, Zaka Ake. Mot de la fin, Nangeza Maman Tendresse. Mot de la fin, Nangeza Ye. Après, quand ça va, monde a poitrine. Attends, mon nom, c'est Nangai. Et ça a 1 minute. Na pesi bambote Nangai na apôtre Igwe Monzele. Na pesi Nana la séduise double nationalité mbote par Sazali. Na pesi na Léon Tambouembote. Donc, ba Oyangai. Na Mariam Pindi.
Azana Hollande. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est déjà à la fin. Et Ngai Stario, modèle Azo Salanga Sinkuna. Bye bye. On se retrouve dans l'émission Koya. Merci beaucoup Nastario Nenga Salem Moussala Makasi. Merci. Désormais, bon, on a un sujet dans la chaîne Nabino, Elengi Nabiso TV. Et puis, émission Nabino Masolo et Mikolo, nous Masolo et Mikolo. Tu vas nous inviter la première fois. Vous avez commis déjà, abonné à l'émission Oyo. Bye 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 bye. Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi Nabiso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi Nabiso TV. Elengi Nabiso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas à dire. Vous savez que, n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV. Jericho Betox. Tiens, minene.